Bonjour, bonsoir, et dépend dans la ère Bolandanga. Ils ont vraiment c'est Marie-Grâce, na sous na elambeli ya bana poto. Elambela bana poto de to baki to zoye kola ba yekola kaka. Na mama na yekola, pe na ninga ko yekola na masisité. Donc na zoye kola. Na lambe pondo mo na boaki fei. Na kati tantina ngabio ma mino sali. Na sali ni otiko boaka fei ba ba rater ngabia bon. Donc na yebi ki ba boaka rater. Mais la lamba na pondo na limbondo na tia rater. Mais la pondo na comprendre na ti. Et amoto na bisala sana biloko mais ça non peut bien te. Donc yango wana lelo na ye ko lakisa bino bilo na olamba avant na ba lakisa bino na présenter bino bilo na biso na linga kina ba mutu moko s'abonner na page na biso Time of Grace TV. Bo s'abonner kuna vraiment ebele et ça biso bien Time of Grace TV et ça vraiment ba projet moko ka ya lamba te to tia bana te to lakisa bana olamba te to lakisa eza pona ko toza vraiment la ba idée ya kosunga bana biso ba orphelin surtout na mboka Afrique penza nga vraiment nzambe atenga na cœur pour ekomi to ya kosunga vraiment bana biso makasi ya opesa bango ka ya lia te mais otangisa bango naza vraiment na posa na septembre o so nzambe asungi tozwa ata mibale misato nde nzambe asunga nga na yo ndenge yo sabone ndenge yo olingo sunga bana biso batanga lobi pe bazala batu nzamba zanga te opambola biso pe mabota na biso bomoni nga alati boye nakanga na otirete MG Star Boutique nalati nanga ka elo nango ya pamba na sepe nango alata yango ka ya pamba mais eza ensemble MG Star Boutique eza ensemble natomboleli bino boye bomona eza ensemble MG Star Boutique eza marque ya mwana mboka marque ya mwana mboka asaleli nga asaleli yo vraiment to soutenir kozanga obenga te betela pe ndeko lisolo MG Star Boutique eza ensemble mais nalati nanga ensemble te ba coordonnées na ye yango numéro de téléphone eza wana mingi numéro suka na 533 pardon zela natala yango bien 555 numéro sur la 555 de yango ya bango ya MG Star Boutique Facebook na eza wana Instagram na eza wana Facebook page eza MG Star Boutique espace boutique nde to koma boutique bokende vraiment ko like aimer page wana bomona nde ba oyo surtout na Instagram penza nde bokei nde bomona merci na beau-frère nanga Chris ye muta simbi makambo ya Instagram ya MG Star Boutique a travaillé na mobile ya Karine Maluka yango wana andi ko présenter bino ingrédients na biso alors toza na makayabu na mayebo mayebo na biso yango yo toza makayabu na mayebo ya mwamba na biso tobwaka kibe moko ngani ya bilo na na kibe magito na olambela na jimbo bouillon de poulet mais na obwaka kibe moko oyo mungwa ya pink ya rose ezala bien ya minene ba mungwa oyo tosomba wana mususu ezala vraiment bien pour la santé moka ka fleuve esala kaka bilo kitoko ça bilo goût eza goût ça bilo vraiment goût bateka yango pa ba na chopa ba indien so linyango etaka vraiment biloko goût na ndola mbelango depuis kala na bosa na tango na bosa na te na ndolo kono mona te sikona retrouver yango na boaka pilipili polo kwa ngali na mwa pilipili eblo wa mwa pilipili toza na feuille toza na ail na biso tocha matungulu ngali nda vraiment linga ngami kolambela tomate fraîche na ebite mnamdana ndenge mais ngali nda kolambela vraiment tomate fraîche tocha ni muscade na biso pe to râper muscade na biso et lo na biso elia mana makemba na kwanga muto alingi makemba alambi makemba muto alingi kwanga alambi kwanga alie kwanga pardon sikoyo nalingi vraiment to banda na bino ensemble totie mufilo na biso pembeni to banda na bino ensemble excusez to banda na bino ensemble
tout ça la sauce nabino ensemble totie mafuta moke pour le quoi nini ebimisa mafuta pardon et faut faire attention ok pour nini ebimisa mafuta nini ebimisa mafuta pardon mwamba ezala mafuta parce que totie mafuta na biso boye nangaki vraiment mama to partager natiaka mingi bapose mais lelo ndenge tosolola vraiment ensemble elongo na bino le naokata matungulu nanga tosolola ensemble na biso nyonso toyebi ndenge mpepe oyo eyaki ya mabe bandeko mosusu na bafrance bafungoli bango france efungoli bandeko mosusu mais naoyebi so ndeko ata bafungoli yo kozala presse te yozongela ata mosusu makambo wana mpe kuna to badesizio wana non kozala presse te ndeko nanga po mingi tozwaki mpe bato mbele ya priere mpona obanga si toza na londres na bafungoli biso te bandeko bayika bandeko baposa baki misala mais naocontinue koexhorte yo ndeko kozala presse te continue toujours kozala makolo ya nzambe mpo eloko eleki nzambe eza te nabosa ndenge opresente bino aina céleri pardon céleri na ndembi na biso tosangisi yango totiango ensemble namoi mafuta na biso ebeli nde mafuta na biso ebeli naosala nde tonti na nga alakisanga alobi poma tonti na nga alakisanga bi poma soko otie nini na pardon na dine moto eza ozika matungulu so otie yango cube ewumelaka te po ebela elemba ewumelaka na moto te po elemba donc eza moko eloko na elambela bana poto nautaki koyekola ya koapprendre natie matungulu nanga boye ewumelaka te siko naoboka yango na moto matungulu nanga naboka yango na moto pardon naboka yango na moto wana nini na biso ezotoka natie matungulu nanga nabwaka yango na moto mpasi mwasi azolamba poloka pina mpasi ozolamba ezala clean anglais propre ezala propre esala vraiment bien le matungulu na biso ezotoka boye eza mpe ndenge nasala expérience yango nde na ntango naki soki ewumela te ewumela te ndenge ezotoka boye naokata tomate nanga nabonanga nakoonika nanga yango me na miki te nakatika yango nakatika tomate nanga keke po elemba nango na moto nakati tomate nanga nakati nango minene po elemba nango na moto nakati tomate na ngai yango natia matungulu yango ezotoka omama nde na bandele koloba bokangama na nzambe eloko eleki nzambe eza te ata bafungoli wi me maladi wana eza mopepe wana ezali ekei mpasi moko te eza tosala kutu bajie te ezali tokota na badistraction te matungulu nanga namoni ndenge to mama nanga vraimen alobaki espérance yango ndere eza ya solo elengi natie céleri na ndembi nanga na ndembi otiki yango etoka nana tiki lelo wana ndenge ezotoka même temps naotala nini nanga
etoka vraiment mingi te mpo totionka po mayebo na ngai etoka mpena mingi te mokie kaka totionka mokie ebele te mayebo na nga mpona obwaka yango na kati ya nini na namoni etoki nabwaki tomate na nga na kati nabwaki tomate na nga nabwaki ai na nga na kati mpona nga atiaka ai elimba boyela tomate etoka elemba ai elemba nabwaki tomate na nga na baloli nazela siko tomate na nga ebela lere ebela tomate na nga elemba natiki tomate ya pire tobengaka nationgoka moke nabwaka ngo moke ebele te moke ka boye baloli mpona otika yango etoka naotika yango vraiment etoka nde naotika yango etoka natie flavor na nga bomoni bakomaka flavor natie flavor na nga naotia moke nayebi quantité na bon mpona mesure naotia luta moke ezonange tobenga teaspoon pardon naotia na luta moke tobenga teaspoon natie lutu moko eleka te natie lutu moko ya flavor na nga natie boye na baloli en même temps naorape muscade na nga naorape muscade na nga naorape pena muscade na nga mingi te sikoyo nabakisa mai mokie nakaka mai mokie apres natiki yango elemba pardon excusez-moi nakaka yango nanga près mai mokie mpenza natiki sikoyo etoka natika yango etoka le natia bouillon natika yango etoka nini na biso esi c'est bon nini na biso c'est bon c'est bon tokani moto na biso tobwaka mai tozela ti esila tobwaka mai na biso tozonga so esili na biso esili nabwaki fe na nga na kati nabwaki fe na nga tomate yango ebeli nabwaki fe na nga naina mitani nini ai na nga natiaki naina finafina yango nafinafina ai na nga tomate yango vraimen ebeli naina finafina ai na nga nafinafina ai na nga boloko malili mamoto pardon nafini ai na nga nafini ai na nga po ebeli eka tomate yango ebeli boye naotia mwamba na nga natie miliki natie mwa moke kaka ya mwa moke natia siko mwamba na nga mwamba na nga nasolinga biloko mwamba ezala ebele nasolinga mwamba ezala ebele te nga natie mwamba na nga natie mwamba na nga natika 2
Litre monene ya mwamba. Atie mwamba na nga sikoyo boye. Tika mwamba na nga etoka. Na batisi mwamba ya mike, mwamba na nga etoka. Mwamba na nga etoka. Mwamba pe fo etoka ebela na sese na nga na nzungu mpona obwaka bio na nga nyonso na nzungu. Mwamba penza etoka ebela. Mwamba na nga etoka ebela na kayi mfunuku na nga mpona zia na ka mwamba na nga. Ana na kayi mfunuku na nga tini na nga awa. Makemba biso oyo mayibola biso ekondi oyo touta na kati mayibola biso yango oyo. Tiko anatanda na kayi mfunuku na nga nde na tolobaki nalakisi bino mpona etoka. Nasa makemba na nga. Makemba ezala bien soki ebeli na vapeur mai ezala vraiment ebeleti. Bonso ataka mai ebele omona elembisi makemba. Makemba vraiment ezala bien po ebela na vapeur. Sikonde na ni makemba na nga po ebela na vapeur. Lokwa naza na nzungu wana vapeur te. Na yebi ndeli na osala po makemba nga pena mai eza ebele te. Na yebi ndeli makemba na nga na osala mai eza ebele te. Nasokoli namona mambo emo mama na nga salaka mama Jeanne. Nasokoli makasa makemba na nga natie na se. Cameraman na nga azokamba. Natie na se, natie makemba na nga sikoyo boye. Na otia mai ebele te, na otia mai mokie. Mai vraiment mokie. Na zipi makemba na nga. Na fungoli. Siko makemba na nga natiki bongo. Natie eza ya otokisa batala mungu ate. Tebiki ya okanya batala mungu mais otokisa batala mungu ate. Makemba otokisa batala mungu ate. Vous excusez pardon. Ndio tesi nga biloko moto. Ya otokisa batokisa onka bongo natie makemba na ngeza après en attendant nazozela. Sauce na nga mwamba. Sauce na nga vraiment ya mwamba etoka na bakisi mai esu mokie. Namoni ezotoka vraiment ndenge tolinaki totika motoka mpona koencourage biso bana bino tozoyekola mpona encourage biso vous abonnez vraiment ebele massivement. Vous abonnez na Time of Grace TV. Vous partagez biso dozana na yokanga ma lockdown. Ceux qui te font mi to tambola pena pour pardon pour que le koyekola. Kolamba ponga linga ngo yekola. Ninga yekola nde to banza basala ngulu to kola na mamboko mais le but que non ibo lamba te okolamba pesu makasi kutu koleka po donc ya mwana to yekola biloko na la c'est nous aka to yekola ki ya mwana pe d'habiter moi idée au pour son bandeko to yekola ya mwana eza possible mais bobo sanate marque ya mwana mboka MG Star Boutique eza marque ya bilamba. Toza na ba jogging nange to bengi tracksuit, toza na ba t-shirt, ba chapeau, toza na ba chemise. Vision wana eza munene mais pour le moment bleu toza na wana vision wana eza vraiment munene. Merci na bata France bozela délivrer na bino livraison na bino ezo ya karaté bozela ngo na linga bandeko moko encourager mwana mboka benga investir somba. So mona te so kilo mwana so ndela ba mwana so kazana libomoza ya mutu moko so abimi na mokili akomaka vraiment ya biso nyonso to ba mama akomaka vraiment ya biso surtout ba papa biso nyonso to ko pesa éducation
par là na loba nini idée ezalaki ya ndeko moko nzambe apesaki idée wana ndeko wana azwi idée wana à mettre yango en pratique idée lelo ekomi ebimi ezosenga soutien na yo ezosenga soutien na biso nyonso to mpo eloko wana ekende liboso soki lelo eloko wana ekei vraiment liboso ekomi ndenge nzambe alingeli elongola chômage na mboka na biso kolongola chômage na mboka na biso ekoki kozwa ndeko moko na mosala ekoki kozwa mpe yo na mosala alors tocourage mwana mboka couragement lekebeleke bacritique tosala mwa différent peuple congolais vraiment na bena peuple congolais peuple africain na peuple congolais mingi tovanda na critique na kokitisa donc to changer mentalité wana yango nayebisi bino MG Star Boutique eza ya bino donc ezosala ma publicité na lingala toye kote na bino na kote na bana mboka bato kuna bazali bosala anglais makasi ezali me toye vraiment na bana mboka bo soutenir MG Star Boutique eza ya biso kitoko moni sauce na biso banzobela moi besenga fo dîner moto sauce na biso banzobeta toujours on a vu ça non stick sauce na biso comme banzobela moi besenga la fo ebela kande ezobela boye nzotoka mbala moko na otia sauce na biso ebeli na otia mayebo na biso kamera na nga lia mayebo te akolia soki mpe nini nayebi te alela soso mwamba lia mayebo te cameraman na ngai aza na nsima azokama mpo na tie mayebo. What's wrong? That's how you make it? Yeah. Why? That's onions in it. Every food you have to cook with onion. I don't like onions. You don't like it? Oh, we know this. Yeah, but every food you have to cook with onion. Every food I cook this house you have to put onion. Yeah, even burger they put onions. Everything they put onions. What do you think? You don't like onion, you don't like onion. Yeah. But you will see it. You will see it, no? Mwa cameraman na ngai alingaka matungulu te. Mais na burger aulia matungulu. En tout cas bino yango biso to yekoli kola. O yekola olamba. Oh yeah, because it tastes nice and flavor. It takes car nice na burger na biloko na biso te boza moni bino. You eat it though. Longa kuna tika biso. Tika kaka. Sikoma yebo na biso ekoti totika ngo toka sumuke. Totika ngo toka sumuke. Totika ngo toka sumuke, mais bien sûr que totika ngo toka sumuke. Après tozonga to ya kotia makayabu nga sel na ngaboy. Maibona biso toki maibona biso toki tugine penda moto umondi sa maibona toki nazwi na bwaki na otesko nini nga pardon na otia makayabu nanga na kati ça vraiment makayabu nanga na kati ça vraiment makayabu nanga na kati ya maibona nga Nena ocha nazobalula natie su makayabu nanga po esili nano te natie makayabu nanga po nano esili te nazobalula na esili te wow makayabu nanga yango oyo natie Moi totie makayabu na biso. On a tiré makayabu nanga. Pardon, on a tiré bouillon de poulet. On a tiré bouillon de poulet likolo. Bouillon de poulet za na mongo on a tiré mon likolo. Tu peux bien te prendre meka mongo na sima, on tiré ya mongo. Na boaki souffle na kati. Na boaki pilipili moko pilipili pa na kati sango po ekota na kati ngani pilipili ekota na kati sikoyo na bakisi mai
nabakisi mai na makayabo nanga natike mayebo etoka nanu mpo mayebo boyebi makayabo eza deja de okoli yango ya mobeso makayabo ezala deja ready omoni ya de après yango wana donc soki betoka makasi nzela mwana mayebo ta mosusu makayabo kelemba makasi mpo eza mbisi elemba makasi epanzana yango natike no mayebo nanga etoka nanu makasi na mwamba apres natie makayabo nanga donc omoni makayabo nanga natie sikoyo boye makayabo nanga boye ndenge eza boye nabakisi nanga mai nabakisi mai boye natika yango sikoyo etoka tola ezotoka tozonga mbala moko esili makembala nga nafungoli makembala nga nafungoli mo natie moto makasi te omoni mai eza likolo te mai eza na se makembala nga ebela na vapeur wana ebela na vapeur oyo ezomata na nini nafiniki boye nafiniki boye donc totika nini na biso etoka bobosana te kosabone vraiment ebele na Time of Grace TV bobosana te kuna tozoyekola elambela bana poto bayekolaka tozoyekola donc bosabone ebele merci na bandeko nyonso bolandanga Anita Chibo nalobaki nazoya koyekola liboke wana Mama Ardouze ma sœur chérie na izozela yo oyelanga kolakisa ngai pondu wana nayebi kombo nango te soki eza ndenge ni pondu bangala wana na ozelo yo olakisa nga balamba ngo ndeni nayebi eza nde balamba yango te na ozelo yo olakisa nga ngai alingaa mingi na pratique ke théorie ngai alingaa mingi pratique ke théorie donc nazozela yo oya bon Mama Rachel ba jogging ekomi osila ozoloba te Mama Rachel mima ya mami nalingango mingi oyebi ba jogging ezosila mando yaki deya bazwi na Mama Ardouze yo ozo utali yo wana ozela deuxième tour bata France baomobenga yaka mbangu yaka mbangu nzetema yaka mbangu mami nzetema yaka mbangu pozo sila nango kala te donc wana ezalaki Sœur Marie Grâce Miss MG naolakisa biso kolamba nga nayekolaki naolakisa bozelanga ma sœur ya yo wana motema papa lami Sœur Marthe yayo yango wana omoni sikoyo nabongisi baremarke na bino esalanga naobongisa nakomi na cameraman malgré to avimbo wapi abudo wapi po asimbaka tele afonda filme tozonga bino na biso ebela omoni sauce na biso la ezotoka boye aubergine na biso tia mpenza aubergine ebele ya aubergine nabosani kobwaka aubergine tobosani te me aubergine tenge tobwaka ngo ntina suka po esala mpe biloko kitoko tosokola aubergine na biso David, I'm doing my video shush wana ezalaki David Bird chaku na biso alinga bando yemba nayebisi avanda kalme mponga na osala video nanga na kati aubergine na biso bwaki yango likolo kati so aubergine na biso bwaki yango likolo baremarke na bino esala biso bien nde tolobaki toyekola baremarke na bino esala bino bien baremarke na bino esala biso bien lobi toya na pondu tolamba na makala na Mama Claude moni totie boye etoka ezotoka donc video nyonso tunde nalobaki bokota bokende kosabone bosabone bomona video na biso nyonso ndenge tolambi
bosabone na Time of Grace TV. Totiki siko boye tobakisi mai so mokie mingi te sauce na biso eza kilo te comme so balamba sauce ya mwamba esilika po mikolo mokili bato bakomi kaka kosilika okana biloko ezosilika na biloko ezosilika nde tolobaki omoni ezobela na vapeur ebela vraiment bien makemba na biso ekona caméra na banda kozwa un instant nde tolobaki bosabone vraiment bosabone massivement na Time of Grace TV na elambela bana poto toyekola lobi tolamba pondu ya makala nga alia pondu te siko nayebi te so lobi na olia pondu to na olia te so na omeka me natalaka na obuka ekila nata mosu lobi dans l'émission télé réalité oyo do na oblige na buka ka ekila wana nalia pondu te eza ekila te menga moko kaka babetela bino lisolo donc pourquoi nalia te donc bosabone belé na Time of Grace TV bosabone belé massivement na Time of Grace TV bosana te info RDC vase d'honneur en Jésus-Christ et comment info RDC bachanzi bachito chanson okombe komi info RDC bosabone na info RDC vase d'honneur en Jésus-Christ et comme info RDC bosabone kuna lo na biso totiki etoka ebela tozozonga tolakisa na bino ndenge nini vraiment lo na biso kebima tika nzambe apambola biso bobosana te MG Star Boutique ya mwana mboka ya biso moko biso moko totombolongo te se ba biso atombolongo esalaka somi na pasi tala Dr Jérôme Madagascar ezoganga na biso tobwakele fleur mais mutazaki na sinezaki Dr Jérôme mwana mboka nzambe ameka no changer mitema na biso malgré tout moi le cœur de l'homme est mauvais mais ameka no sima mitema na biso to l'accepter que nzambe to teyama amen to zonga Quand na biso ezotoka totala ngo nanu cameraman na biso busy s'occuper donc les tolobaki makam na biso est prêt pour tellement pas gel garçon sous What? I'm not doing anything wrong. na biso biso so polisi mwana mbinga boye makam na biso nde tolobaki bomoni mwana biso komo bela ekomi tokomi na stage na biso donc totikende na quelques minutes mpona ebela totika mosu etoka so mwa moke kaka naozonga nalingaki na courage bandeko vraiment nyonso navandi na mboye conseil nanga vraiment eza na bamama tosimba yesu makasi toyebi ke toza na temps vraiment oyo to moko vraiment ya pasi mingi me totika yesu te tosimba yesu makasi ndeko ye nde aza nzela ye nde aza nyonso surtout na batemps oyo mingi bapanikaki balukiluki nzambe ebele mpe lere makambo oyo esila babosana na bango bala israel kutu bamonaki ya makasi koleka babosanaki me ndeko leo yo obosana koya makasi suko ya koleka oyo ezala moi je pense pas que nzambe awapargne yo baflata nzambe te so oflate nzambe ayeba koflate alors nde makambo ane eya yebata mosu okoka te nzambe awapargne yo te
courage ba maman to sungana vraiment makasi to sungana makasi MG Star Boutique mwana mboka boyoka yoka po mo belé boyoka mo belé partout donc toi la besoin de soutenir mwana mboka moi botamita to soutenir ye ni na biso belaki omoni ebeli kitoko ko ni na toki songo kaka ni na lobaki ebeli vraiment kitoko. Omoni ebeli vraiment kitoko ina biso ebeli vraiment kitoko wow ebeli vraiment kitoko kotoki tomeka biloko na biso topesa ngo mama Jeanne mama nanga kwa ya yebi kolamba mama kolamba tomekisa ngo ye ngamona na meka ngamona na meka totala makayabo na biso ebimi boye makayabo na biso yango oyo mayibo na biso yango oyo pavon na biso tochaki mayibo na biso yango tochaki mayibo na biso kangi moto na biso na bosa na okanga moto na otiaka biloko bongo mayibo na biso yango oyo tia mayibo nga vraimen nalingaka mayibo moko nalingaka vraimen mayibo mayibo na biso yango oyo na biso yango totiaki biloko na biso yango oyo biloko na biso yango oyo topresente bino yango ndenge ebimi yango oyo merci Eliama merci à madame surtout bolandanga on les acquis c'est Marie Grâce Miss MG vous partagez vraiment ebele bolanda biso vous s'abonner merci vraiment les autres acquis na boye vous partagez vous s'abonner ça biso bien tika vraiment nzambe apambola bino donc yo o ebolamba to koye ko les retardé biso to ko na mboka o to ko ba mama na mboka o to polisi jeune garçon de 18 ans na mboka o to yebi kolamba to ye kolamba dans esilité bomona mona biso vraiment ebele to kele banda ko e kolamba nzambe apambola bino merci on est à Marie Grâce bisous bye.